Ceux qui m'appellent sur Maloba, lobby téléphone. Mais ceux qui m'appellent sur Maloba, Kolobate, Natikeli Loba, Awana Kataka Batute, mais 3 minutes nous sommes cookies, n'est pas juif Maloba. Merci. Le Congo n'est pas un pays indépendant, c'est un pays dépendant du Rwanda et de la communauté internationale. Le Congo n'est pas même un État, ni une république. Le Congo, c'est un endroit où il faut aller piller, voler, massacrer, arrêter arbitrairement et violer. Papa, je Nzamba pambo na émission na yo papa ne bandeko il faut moment na ndenge bazokana na mbongo ya Congo ndenge bazosombela no bandako na kati ya bamboko bisote tovandi pona nini boza bazwa baboye pona nini toko continuer na boza baboye tikeli yo loba awa na kataka batute to bake mboka wana eza l'occupation soki black ebongezwa black justice na mboka na ezali yo bomiko sakana tikeli yo loba awa na kataka batute ni mukelekete wana wande wa sangana biso toza incapable ya kosangana botika la yole la rabo biso ba Congolais vraiment basala biso ndenge nini en tout cas wana zo comprendre le camote ni mutu esala kate ni tukoloka na comprendre te toza ndenge masolo na biso ya mpoko malelo to kosolola likambo oyo na sujet na biso ya lelo likambo na lopango ya tata atiki lopango ya papa atiki bandeko ebele bakoyebisanga bakoloba DCV aye na sujet oyo lopango papa atiki donc elingi kolakisa nini ezali ba problème ezali pai na yo ezali pai na ngai ezali pai na biso bansoto nazali na elikia ete bandeko bazali kolanda biso bino nyonso tu boko se retrouver na sujet oyo lelo nazali kobeta yango sujet oyo moto nyonso tu azali kolanda radio lisolo ako se retrouver na sujet oyo pe na deuxième sujet na biso ya lelo oyo tokopalola lelo likambo oyo tokoloba likambo na femme seule. Cela veut dire likambo na femme seule, femme azaline femme seule te mende bayokani na mobali eke pona leta bazwaka bambongo ebele mobali baboti bana na mwasi me basali leta ayebi ke mwasi wana azalaka na mobali te me mobali nde akotaka na système ya subulu to sukuluku mbumbu. Alors lelo toko poser ba question, pourquoi mobali na yo oyo bobalani na poto misala ezali ebele mwasi akosala mobali akosala boluka ko encadrer bana na bino mais lelo ekomi mobali alingi tango mosusu mosala te tango mosusu mobali azosala me basi alingi mosala te me mwasi yebisi mobali tokabola ba dossier na sala kola na bengani yo zwa kitubu na yo libanda me uyaka na yo awa obotsaka ngai bankelele obotsaka ngai basoso obotsaka nga bamabata mpo esika na kokende pa ya bafemme ya social wana oyo bapesaka biso mitu makasi naloba na bango ke zemi oyo mobali na bimaki na ye na yebi ete me motie imaki to mobotisi bankelele to bampuku oyo zali na bango na kati na ndako mpo na likambo ya mbongo me mpo na likambo ya mbongo wana yango ememi mabe na kati na mabota mabiso nalingi lelo bandeko nyonso tu nazoseka me bandeko bolanda ngai lelo bien parce que bandeko ebele baza kolela DSV me oza kotika bamakambo oyo me lelo bandeko moto nyonso akose retrouver na deux thèmes oyo likambo na femme seule
ezali te ke mwasi na mobali baboyani, mais ezali programme pona kozwa mbongo, pona kozwa mbongo wana pona kosomba mapangu kotonga na kati na Kinshasa, ke bayoka yo otongaki, yo osalaki boye, bango bazali koboyi fatigue. Yango ndeko ozali kolanda radio lisolo ezui soko ekoleli yo lelo ndima lelo, me na koyebisa bino bandeko oyo bozali kosala eke oyokani na mobali na yo, okomi femme seule, mobali azwi kitubu na ye, yo tikali na bana na palais, mobali ayaka kokota lokola moyibi, lokola balado, lokola nyaki, lokola kazukuter, mobali aza kokota na ndenge ki moyibi. Yo mtoboti bana na yo, obali mwasi na yo, na mbongo na yo, okomi kokota na ndako na lokola moyibi. Camion parka ka mosika, camion parke mosika, olati elambeza na kagul, obombi elongi na yo, ke tango zokota na ndako ya mwasi, bato bamona teke yo wana. Mpe soki moto afini na sonete na yo, mwasi il faut akende kofungola, atala soki moto a social nde moto aye. Mpamba te soki ba remarke ofandaka na mobali na yo na kati na ndaku, okozwa lisusu aide to assistance sociale, okozwa yango te. Bandeko likambo ya mbongo, ndeko moko ayemba, mbongo ezala ta matite, mbongo ezala ta matite, Yesolo bandeko na ngai, mbongo oyo likambo na mbongo ebomisa mokili oyo. En voulant trop gagner, oko risquer au perdre tout. Oko perdre libala na yo, oko perdre éducation ya bana na yo, oko perdre kibomoto na yo. Kozala mwasi na mobali na ndako moko ezali elengi. Soko fandaka na mobali na yo na ndako moko ezali elengi. C'est ça qui fait la fierté d'une femme, la fierté d'un homme. Cela veut dire mwasi mobali akendaka mosala, azongaka na ndako na ye pe alalaka na kimia nyonso tu. Mais lelo na kati ya ba famille mingi ya ba Congolais, okomona bandeko mobali azali na adresse na ye mosusu, ayaka kotia motu, o balobaka moto. Nakobandana na sujet oyo ya kozala femme seule, eke ozali na mobali na yo na kati na ndako, oboti bana na yo na mobali wana, 2 bana 3 bana na kati na Europe awa bapesi opportunité, mwasi asala, mobali asala, mwasi atanga, mobali asala nini? Atanga. Pona nini soki mwasi atangi, asali métier na ye, akosala mosala na ye selon qualification na ye, akoganye pe mbongo na ye. Mais lelo tomoni epai ya ba Congolais, bandeko na biso ba Congolais na ba Congolaise, pona koganye mbongo ebele,
pona kotonga immeuble to Sozacom, immeuble à Sozacom, alors esengeli mwasi to mobali ayebisa mwasi na ya lobi ke mama poto gagner mbongo esengeli sala lokolo bengani nga na kati na ndaku yo tikala yo moko na bana. Mwasi pe azwi système wana abengani mobali na kati na ndaku po atikala ye moko na bana. Mwasi na tango abengani mobali na kati na ndaku po atikala ye moko na bana. Conséquence nini tokomona? Mobali akobanda koya na ndaku oya ye epa ya mwasi na ye oya bala lokola mwasi ya ndumba. Cela veut dire lokola moyibi ya kobombana. Pona nini ba assistance sociale bayeba te aye akoti na ndaku afandi tango pe akobima batu bayeba te. Soki assistance sociale atuni mwana, est-ce que papa na bino bomona ka papa na bino? Maman abandi ko enseigner bana na lokuta dès que bana wana bazali bana mike, soko ke na classe batuni papa na bino ayaka na ndako bolo bate. Bofanda ke sika mwana papa na bino bolo bate. Papa na bino ayaka awa te bolo bate. Po soki bolobi papa ayaka awa na kati na ndako, cela veut dire bokolukila biso ba problème. Bobandi kolakisa bana banjelu ya bato, bana ya 5 ans, bana ya 10 ans, bana ya 12 ans, 13 ans, bokotisi bango na politique na bino ya lokuta. Bana bolakisi bango kokosa. Pona nini? Pona bentere ya yo na mobali. Po bozana besoin bozwa mbongo, bobandi ko bebisa bana na bino. Boyebi bandeko bana ya poto awa balakisa bango koloba vérité na bekole. Soki omoni eloko mbongo ekwe na nzela swati ba piesa muninga, lakisa memango na police kozwa te oke na ona ndako. Alors ba femme congolaise bazali ko détruire bana na biso pe na mibali ko enseigner bana na biso lokuta. Cela veut dire ceux qui batuni tata azali ou bien azalaka na ndaku koloba loba kaka tata na mama baboyana. Bandeko, yo mwasi oyo sali eloko ya ndenge wana, oza ko entraîner bana na lokuta, mobali na yo pona koya na ndaku soki yo kosi yo biseke non, ba assistance sociale baza koleka na mikolo mingi, mobala koya lisusu na ndaku te. Alors bandeko toye ko sala constant na makambo oyo ezali kolekana ya ba femme seule. Boko banda malamu bino na mobali bosele kwa neti boboyani, mobala banda koya lokola muyibi, ekoya kokoma na moma moko boy mwasi apikle alobi te. Ngasi na mese na ngai, yo zalaka kuna, ngai koto poto zana kozwa mbongo. Na meseni en tout cas turo na kopesa yo lisusu mbongo yango te. Alors ngai na ope leta yebi tozali mwasi na mobali te. Mbongo leta azofuta ngai etant que femme seule na kopesa yo to. Makambo ekomi ko changer na kati na ba communauté na biso congolaise. Makambo komi ko changer, mwasi atali mbongo baza ko pesa ye na bana eke soka sana mobali pe pesa ka ye yango te. Mwasi akomi koloba ke ngai nde moto na botaki bana oyo, ngai nde moto na mona kapasi na bango, mbongo wana na pia mobali te, ezali mbongo na ngai moko etant que femme seule. Alors bandeko, boye bisangai batu nyonso tu basala biloko oya boye. Intérêt nini oyo bango bazali kozwa na kotika bana na yo lala kesika mosusu mpobozwa l'état ya Grande-Bretagne mbongo, mpobozwa l'état belge mbongo, mpobozwa l'état français mbongo, mpobozwa l'état allemand mbongo, mpobozwa l'état suisse mbongo. Alors bandeko yo bosala ka biloko bongo
ngai na koyebisa bino bomeka ko expliquer biso na kati na radio bosalaka yango pona intérêt ya nini po bo gagner mbongo na nzela ya musala mwasi yo ko gagner mbongo te mobali na nzela ya musala oko gagner mbongo te. Alors to remarquer na biloko nyonso tu oyo bato basalaki likambo na femme seule nde e créé bazizani na kati na communauté congolaise. Bana bayebi papa wana yaka lelo aye lobi akoya te. Alors mama ayebi ke mobali ayaka lelo aye lobi akoya te. Mobali a profité na batan oyo mama atikeli ye libanda ye ayaka mingi na kati na ndako te basali triki oyo bayokana iki. Mama pe a profité na tangu oyo mobali pe atikeli ye ke mobali ayaka mingi te par semaine tamsu 2 fois bayokana na mwasi mais ayaka liaka bimi akeye alalaka wana te. Mama pe a profité na batan oyo mobali atikeli ye akomi libre. Eloko nini e créé na kati na société na biso. Mama akomi kotala mbongo oyo ye akomi kozwa. Mama zotala mbongo oyo akomi kozwa. Mbongo wana il faut mama kangisa ye moko. Mama akomi na ba aliri ya kosala business na ye na mbongo oyo bazali kofuta ye. Papa akomi na makanisi te mbongo wana il faut to gérer yango biso mibale. Mama lobi non mbongo wana ezali ya ngai bafutaka ngai na bana ngai na osi tokabwana. Papa lobi te toyokana ki tosala bongo bandeko na ngai tobebisi éducation ya bana na biso oyo tozali kobota. Tomemi bana na biso na lokuta. Bana na biso soki otuni mwana boni papa na yo papa na ngana mama bakabwana mais papa na mama bakabwana te na makambo ya kosala e créame ba divorce ebele po na likambo ya mbongo. Alors bandeko na ngai bino batu bozali ba meilleur auditeur ya Radio Lisolo ba meilleur auditrice ya Radio Lisolo na kosenga na mibali to basi boya koyebisanga na kati na radio quel intérêt oyo etindaka bino bosala yango bongo pona ko gagner mbongo eke éducation ya bana bobandi deja kokosa bana na âge amike. Bana na biso ya ba congolais ba yekoli lokuta na âge amike mpamba te mama za koyebisa mwana soke na classe batuni bomona ka papa te. Est-ce que bolala kana papa na bino na ndako te. Bana bayokoli lokuta na âge ya moke. Soki mwana wana koli akomi ko dribble yo mama to papa. Okolela mwana oyo alati milimo mabe to bazabolo to tata mwasi to mama aleki. Nde mutabebisi bana oyo tolakisi bana na biso lokuta na ba âge ya mike. Le même bana na biso pe ya basi oyo bazali kokola ba oyo bakolisa bana ya basi. Bana ya basi bakomi kolanda le même loko oyo mama asalaki na papa. Je préfère que nazwa bana na ngami bale ba sentengai ba rondonengai ke na benga na mobali pona tikala na bana na ngai mibale femme seule. Comme ça na banda ko somba eloko oyo babengi mituka na ngai ya kitoko. Na banda ko somba mituka na ngai ya kitoko. Na sala permis na ngai. Na banda ko tambola na bana na ngai. Parce que l'état British aza kofuta ngai mbongo kitoko. Botala lelo na kati na communauté na biso eloko oyo père asali. Eloko oyo batata na mama basali. Le même bana na biso pe bazali kosala yango kaka ndenge ba papa basali. Bana bazali kosala mwana ko préféré aboti na mobali na ye bana mibale a préféré abenga na mobali
mpo atikala na bana mibale lokola leta afutaka basi bien na bana mwasi akozala na besoin asala permis na ye asomba motuka na ye atambolaka na bana na ye mibale na motuka. Motuna na kotuna bino soki yo zali na mobali na yo na kati na ndako eske okosala permis te okotambola na bana na motuka te esengeli kaka obenga na mobali esengeli kaka boyokana na mobali yo zala femme seule mpo gagner likuta wana ezali motuna oyo ngai nazali kotuna bandeko nanga ba Congolais nazali kotuna bana mboka eske pona ko gagner mbongo ezali eloko tozali koloba ke eloko tozali koloba ke bengana mobali na kati na ndako boyokana na mobali ke boyokani bino na mobali na yo yoko ma femme seule mpo gagner mbongo. Eske tozali kotala na éducation ya bana na biso bandeko soki ezali malamu boyebisanga ke ezali malamu bino batu bosalaka yango. Alors bandeko na ngai bolanda ngai na kati na bokebi na masolo o nazali koloba ke likambu oyo ba Congolais bazali kosala e créer ba bombe yo moko timolaki libulu na yo mpe yo moko koti na libulu na yo toyokanaki na mwasi mais lelo ekomi réalité mwasi amesene eloko wana eke mwasi atelemi leta yebi ke eke leta yebi eke ezali bokabwana okotelemela likambo ya mwana ndenge nini tangu yo kabwana na mwana okabwana na mwasi réunion des parents esengeli kaka mama akende po mama azali femme seule papa amonanaka te po donc papa amonanaka te parce que leta yebi papa na mama bakabwana. Réunion des parents mama mutakokende likambu ya bana mama mutakokende yebisanga sikoyo na fin du mois mama azokende ba réunion des parents mwana beli makambo nyonso tukotangisa bana ekomi kaka mama ye moko. Bandeko soki bo déclarer femme seule na bazi papa kozwa bana yo banda kotangisa bango te okobanda kokota na ndako lokola muyibi okozwa temps ya kotangisa bana te mama kokoma na charge ebele kobanda kotangisa bana kokende kotika bana wana soki bazana na classe bango 4 mais papa afandi na ye moya kende kotika bana ezali te parce que soki bamoni bakoloba eke mwasi wana afandaka ye moko te afandaka na mobali. Voilà donc afandaka na mobali esika oyo basi na mbongo mabala na bango ekomi na mobulu mwasi azo préféré amese déjà na vie wana koma koki kozwa chéri koma koki kozwa copain ou bien copine na ye ako vivre mieux ke azana na mobali na kati na ndaku abanda kopesa ye ba loi. Bandeko bozali kolanda ngai quitte à vous maintenant ya kosala choix est-ce que réellement masolo oyo ngai na tumbeli bino na mpoko malelo oyo yo mwasi olingi na yo ozala na yo mobali olingi mibali misale ezali ebele na kati na mpoto sala po na libota na yo mwasi ba formation ezali sala po ozwa mbongo mais lelo pe ba Congolais komi ke non toyokana lokola tokabwana ngai nazwaka mbongo ya bana. Bandeko na ngai éducation ya bana ba Congolais ya bana ba Congolaise ebebi epoli na kopola elumbi na solo to entraîner bana na biso lokuta to lakisi bango ke ya solo vraiment ke to lingaka bino te eloko liboso ezali nde mbongo. Alors bandeko lokola to lingaka bana na biso te to lingaka pe mibali na biso te to lingaka pe basi na biso te ya pona mbongo nde okoki ko céder famille na yo éducation ya bana na yo kotangisa bango maladi na bango
ba tendresse na bango yo tata kopesa tendresse na bana na yo ndenge nini soki boyokana na mwasi no bokabwana ke yo fandi na kote na yo po bozwaka mbongo. Bandeko na ngai lelo oyo bolanda radio lisolo na ona za kopalolela bino lelo oyo ndimike ki femme seule osalaki na mwana moko me okomi na bango 4 bazo tuna yo wapi tata na bana oyo ozokende pe ya mundelo lobi bana basi musu bayokaka soni te alobi na yebisa bango kaka ono na kutana na kope moko boye achenga zemi na yebi ete bandeko. D'autre part na moni congolais alingi réputation ya mabe pona kolakisa ke non congolais afandaka na congolaise plutôt afandaka na mobali te. Cela veut dire ako préféré afanda na ye moko me batiaka ye zemi balalaka ye na mibali misusu babotisaka ye bana me ye ayebi mibali wana te. D'autre part bandeko bazali kosala ke non ba femme congolaise ebele oyo bakomi ba dossier séparé ba femme seule. Cela veut dire bangonde bazali kofingisa communauté congolaise. Trop de ndumba lelo mindele bayebi ke chez les congolais mibali na bango bakabona kaka na basi na bango. Or que c'est faux et archi faux. Batu bazali kosala ngo pona le fie. Batu bazali kosala ngo pona dinero. Batu bazo sala ngo pona mbongo. Alors bozo sala ngo pona mbongo bana o bozali kobota bozali ko enseigner bango nini. Boye bisanga batata ba mama bandeko bazali kolanda biso bana oyo bozali kobota bozali ko enseigner bango nini. Bozali ko enseigner bana wana nyoso tu lokuta oyo bino na mama na papa bozali kosala bozali ko enseigner bana pe tomoni na ba famille bele basali biloko ya bongo tata batikeli espace akenda kolala libanda azupe chéri na ye na libanda bopesi vraiment esprit ya pepele azola ne libanda moya ko tune ezalite parce que boyokana keno bokabwana me yaka na ndako. Est-ce que Joana bopesi couloir azwa ba momi libanda te soki ngai bosali bongo bopesi nga vrai couloir na nenga mukete momi pe atikali ye moko na bana. Est-ce que bopesi momi vrai couloir te ya kozwa jope mususu te abana ko continuer ba masolo momi pe azwi vrai couloir na ye. Pourquoi mobali moyo gangela ye ezalite moye obeta ye ezalite pour l'état ya mboka na yebike bino na ye esi bozali bokabwana. Alors bandeko nanga ba congolais pe ba congolais o bozali kolanda biso boye bisanga soki ezali bien que biso nyos tu ba congolais tolanda ndenge bino bozali kosala soki ezali bien boye bisanga pe défaut nango ezali nini. Wana ezalaki sujet ya liboso tokoti na sujet na biso ya mibale na banzi bandeko nyonso tu ndenge na tali na serveur ndenge bato batondi bazali kolanda na banzi liloba oyo nazali kolobela ndeko oyo zali kolanda ngai soki yo salaki yango to komi na makanisi ya kosala yango naza kosiplie yo kosala yango te. Soki bosalaki yango deja ndeko mwasi kende na mbila lobanga la mobali na nga toyokani tozongani esika moko bobatela éducation ya bana na bino ndenge ba fruit nzambe apesi bino bokolisa bana wana baza na vie meilleure. Tata na mama baza esika moko papa bana kosala ba devoir ya bana papa banda ko aider mama na kokene kotika bana na classe papa banda ko aider mama na kopangusa ndako to na kosala ba makambo ebele ke botikeli mama ye moko akolisa bana wana pe azozwa mbongo yo lelo mobali ya kotelema kelfo bokabola mbongo wana tala éducation to poto oyo bato bakotisi na kati ya mabota. Alors bandeko na lisolo oyo tozali kobeta na masolo ya mpoko malelo na sujet na yango ememi kaka le sujet oyo
mwasi na mobali bayokani eke bazala ba femme seule mais mpona kotonga na kati na Kinshasa. Ndeko na ngai ozali kolanda biso na W Radio Télévision lisolo likambo na kotonga na kati na Kinshasa. Yoka tokota na deuxième sujet, boyoka mama na likambo to mama na bombe anatomique. nazo seka ndenge nazali nazo seka soki natali bandeko kokabwana pona kozwa mbongo pona kosonga kotonga ba mapango. Boyoka lisolo oyo yo oza na kati, lisolo oyo nazali kobeta ngai moko naza na kati, lisolo moko oyo nazali kobeta bino oyo bozali kolanda ngai bozali na kati ya lisolo oyo. Tokende na lisolo ya mpoko malelo, deuxième lisolo na biso ekoyinda lelo mabe. Makambo ekomi na kati na Kinshasa oyo tobengi na mboka na biso ya Congo lopango papa atika. Ndenge bandeko na nga bozali koboma nzoto awa na bana kokomisi kopesa bana biloko bazali kolia bien te, kolata bien te, makambo ebele bien te, boyokani ki femme sel, boyoka likambo lopango papa atika. Papa aboti bana na ye 7 8 na bana wana 7 8 mibale baye na mikili ya mpoto, na mibale baye na mikili ya mpoto 6 batikali. Alors 4 babima na lopango oya tata na mama bakenda kofutela bandako bakenda kofutela bandako na bango babima na lopango papa atika. Mibale o bazali na poto balobi te tobongisa lopango na biso. Lopango ezalaki na clôture te, basali nini? Bache clôture. Epai babaro soke na Kinshasa. Baser na bango mibale bacha clôture munene na lopango na bango. Boche clôture. Epai na bango ezalaki ndako ya moke ba o bazaki na poto te pona fierté. Totonga ndako ya munene. Batongi ndako ya munene po papa na mama bafanda na bandeko bafanda. Ndako ya munene batongi, toilette batongi, courant bakotisi, babongisi lupango. Lupango wana ezalaki na pesi kaka exemple na $10,000. Na $10,000. Tango bango na poto babongisi lupango wana, batongi ndako ya munene, lupango epesi na valeur ya $30,000 à $40,000. 30 à $40,000. Lopango wana komi na valeur. Ezali malamu yo mwana poto soko ozali kokita na mboka na bino, na mboka ya Congo. Ozo kite pe ba parano lopango oyo bino botonga ezali wana siège na bino ya kokita. Alors likambo komi mama akufi, tata ya kufi. Boyoka mama na problème, tata akufi, mama akufi. Bino bato bozali na poto bolobi ke lupango père na biso atika. 4 oyo bakendaki kofutela mapango na bango, kuna mbongo ya kofutela mapango ezali pete. Ezali pete, misala na Congo ezali te. Mibale oyo batikalaki na kati na lopango, bango bafutaka na bango ndako te, bafutaka na bango pe courant te. Baza na vie ya bien, lopango papa atika. Bazwi basi na bango, bazo bota na kati na lopango wana. Mine o bazalaki libanda balobi te. Biso soki tozongi lisusu na kati na lopango ya papa atika, tokokoma 6 na kati na lopango. Tokofanda bien te na ba petit frère. Esengeli na biso, lopango papa atika toteka yango. 4 baye basololi na de balobi en tout cas lopango o il faut toteka po biso pe esika tozali tozo souffrir tokoki kofanda boyete. Wana ya mukolo ya famille mwana liboso mutalobi il faut bateka. Baleki mibale bazalaki na mpoto balobi hey! Bameka koteka lopango père te wana ezali siège na biso tokobanda kokitela.
biso lopango wana biso batotongi yango totie clôture tobuki ndako totongi moto akoteka lopango wana azali te. Bayaya na kini balobi tokoteka yango tokoteka lopango wana. Bino bozali na poto bozali kolia bozali komela, biso na kati na Kinshasa tozali ko souffrir. Lopango il faut toteka yango. Alors ndeko oyo abotaki bana na ye na kati na lopango wana, bandeko mibale na basi na bango bazali obligé babima na lopango wana parce que lopango ezali ya koteka. Alors bandeko ba décider lopango bateki, yaya zwi mbongo apesi na baleki ndambu leki oyo akei akende kofutela ndako, oyo pe akei akende kofutela ndako. Oyo poto balobi bino na poto bozwa rien, bino boza na poto bosomba bamapango na bino. Bandeko na ngai, na yo moto tongaki lupango wana okwei toujours na piège. Lelo o naza koyebisa bandeko, mapango nyonso tu batata na ngai na tata na yo na tata na bino batata batu bakomi na ba problème moko très sérieux. Ta mususu yo na poto sombi lupango te, me bongisaki lupango papa na bino, me lupango wana tellement que bandeko na yo bateki. Wana tokenda nelo mo bandeko na yo bateki bakaboli mbongo. Mususu akimi na mbongo ameli bandeko. Alors lelo oyo biso na kati na ba famille na biso na poto tokomi na ba problème. Mwasi komona yaya o bateka lupango oyo mususu asala bandeko ne kanai akima na mbongo asomba oyo ye bakoma kobenga ndeko wa mwasi biso wa pasi mbongo ya kofuta lupango. Ah biso boye na boye yaya teka lupango, batu bakoma na ba problème na kati na famille likambu ya lupango. Nasongi muke ndeko ozali kolanda biso yo bomi nzoto na yo awa. Ndeko moko awa na mikina poto na otanga kombo te abomi nzoto kaka na makambo ya ba femme sel ba makambo bele. Na mwasi na ye batongi lupango na kati na Kinshasa. Yaya mutabana ko kipe ba biloko wana. Yaya koti na mwasi na ye na kati na lupango wana. Akomi kofanda mokolo leke ayaki po akota na kati na lupango. Ya lobi soko meki kaka o eza lupango na ngai. Soko meki okomona ba makambo. Yaya sali nyonso tu atindi babandi baboma leki na ye propre. Pona nini leki azako yako senga lopango oyo ye asomba. Bandeko bozali kolanda ngai, likamba lupango oyo ezwami na kati ba famille belé na poto babongisa ba mapango na bango, me mapango na bango ekomi lokola tata na bango akufi. Bandeko papa batelemi osomba kilopango na mbongo na yo mesikoyo tango tata na bango akufi. Kindoki na kati na Kinshasa bandeko ezali mayele te. Kindoki na ndenge ya kosakana te. Tata akufi sikoyo bandeko kote ya tata balobi ke non ezali lupango ya ndeko na biso. Ye mtasombaki yango lokola kufi. Alors biso pe tozana besoin tozwa ndambo. Yo moto sali na poto lobi te. Moto akomeka na kokangisa ye. Bandeko ebele batiki mokili na likambo ya babien batata na bango. Tata kufi yo na bien papa olingo beta tolo na ba noko. Olingo beta tolo na ba papa leki. Olingo beta tolo na ba papa kulutu. Papa kulutu batumbio to leki mbeka likambo na lopango oyo yo moko bongisaki, yo moko na mbongo oyo bokabonaki na mobali na yo okei ko bongisa lopango croyant que yo ko bénéficier. Sikoyo na tuna bino bandeko oyo bozali kolanda ngai, ezali malamu obongisa lopango ya papa na yo? Motuna obongisi lopango ya papa na yo to ya bino ezali bien? Mais sikoyo tata akufi sikoyo
bandeko ya tata baye eza lupango ya ndeko na bango. Alors tosepeli ke bana boteka lupango yango, bino bana bozwa mbongo, bosomba ya bino mususu, biso pe tozwa mbongo kote ya ndeko na biso. Bon, bandeko na ngai bino bozali 10, bozali 8. Boteki lupango bokaboli mbongo na bandeko tata na bino. Bino siko il faut bosomba lupango. Siko oya bino bosomba lupango. Ekozala ya yo moko to ya bino na bandeko na bino eloko asangana esimbaka te. Bokoteka lupango bokosomba ya bino moko, ya yo moko ubie bokosomba ya bino na ba famille na yo bandeko na yo 4. Yango bandeko na ngai na ba raisonnement na ngai ate osombi lupango na yo na kati na Kinshasa, yebaka bien ezali ya yo te. Ezali pe ya bana na yo te. Alors oya moni ke soka sombi lupango na Kisasa ezali ya ye na mwasi na bana na ye, aya koyebisa biso po balobi ke est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Monde ezali ko enseigner biso tata somba lupango tango akufi bana batonga lupango wana, me bana na ba bénéficier na lupango wana te. Na ba oyo babongisa ki lupango bakoma binemi. Lelo bandeko bozali kolanda ngai, bandeko mingi baza na poto basolo alisusu na bandeko na bango ya Kinshasa te. Pona ba problème bandeko bateka mapango ba papa, ba famille batelemila makama mapango, likama mapango ba misusu bakenda na sema mabele. Alors yo ndeko na ngai ozali ko boma nzoto okondima kozala homme seul, femme seule po obanda kosala ba makambu ya boye. Boye bisanga makambu oyo ezali vraiment malamo. Yo tata oyo ezali kobota bana na yo na kati na poto, olobi te ngai ilifo na somba kaka lupango na kati na Kinshasa. Oui, osombeli mwasi na yo to osombeli bana na yo. Oui, osombeli bandeko na yo to osombeli bandeko ya mobali na yo. Hey ya ye, osombeli bandeko ya mobali. Mobali bakolia ye, yo mwasi na poto befort nyonso salaki, lelo basi ya poto maboko ekoma lokola ba papier vert, likola konika ka ba toilette, likola kotandaka ba chambre mukongo ebeba bango, likola kosalaka musala ba nettoyage. Liboko ya mwasi esile lenge koma lokola likayabo ekauka, kaka pona kozwa mbongo pona kosinvestir kotonga na kati na Kinshasa, me aza kotongela bato misusu. Boni bandeko na nga batongi mapango na kati na Kinshasa lelo baza na se ya mabele, baganye eloko te. Alors bandeko na ngai oyo bozali kolanda ngai, boyebisanga ki femme seule. Oyo bino bolingi yango. Boyebisanga ke lopango papa na yo okoki kobetela yango tolo. Lopango ya papa na yo, yo zali na poto yo zali na kati ya Kinshasa kobetela yango tolo. Soki kobetela yango tolo, kota na kati na radio lisolo lobaki no DSV makambo wana kosi ngana kobetela lupango père na nga tolo, mutu akoteka yango azali te. Est-ce que ezali ya yo ou bien ezali ya père na yo? Bandeko ya père no bazali bakolandela bien ndeko na bango. Bobotama na famille yo zwi bandeko musu bazwi te, lupango wana baza na droit bateka bokabola mbongo, moto na moto asala oya ye vie. Lopango ya para moko te ekotikala éternellement na kati na Kinshasa. Olinga te, bubota 10, lupango na bino ekofinir kaka na koteka. Botala na kati na Kinshasa bokoyoka moto boye, lupango na bango bateka yango. Moto boye bakabola bambongo. Beta tolo, beta mukongo meko beta tolo te. Alors bandeko, ngai na fungoli line, ndeko nyonso ali kopesa oya ye témoignage ou bien ali ko participer na émission ya mpoko malelo parce que tomoni trop de bato bazali ko sala ba amalgame to ba démagogie na kati ya maloba na bango eke baza koyebe loko nini oyo bazali ko sala te. Alors bandeko, okosomba lopango po na famille na yo, okobongisa lopango tata na yo po lobby bazwa yango, okobongisa bana na yo oyo boti na poto te. Oyo ke non lelo bakoki kosala ba vie na bango na kati na poto, kobombela bango mbongo na kati na banke, kosombela bango eloko eyo ekoki kozala. Esika oyo bandeko oyo nakoki koloba
biso bandeko oyo ya mibali nakopesa bino eloko moko exemple bandeko bozali kolanda biso likambo nini oyo ezali koarrive na kati na communauté na biso bolanda yango malamu mpona kopesa bino maloba boloba mais DSV nkoloba mpema aza kofungola toujours bamasolo eloko oyo etindaka bandeko na kati na Kinshasa batelemela soki ndeko na bango ya mobali akufi parce que mwasi na mobali bazali konyokwama na mbongo awa kokanga ceinture mpo na kolia te ke basomba lopango na bango na kati na Kinshasa batonga me mobali soki bakangi mbongo awa na kati na poto mobali akei na Kinshasa mobali asombi lopango olie azala na verite ayebisa bandeko na ye bandeko bomoni mbongo oyo na ye na yango ezali ya ngai te ezali ya ngana mwasi na ngai nde tolobi tosomba lopango nazali awa lokola ambassadeur mwasi na nga atindi ngai naya kosombela bana na nga lopango tosomba lopango na biso mibale me mibale bakitaka na kati na Kinshasa soka kei asombi lopango atie kombo na ye ayebisi bandeko c'est mon parcelle oyo ezali lopango na ngai moyebisi bandeko na yo verite te il faut yebisa bandeko nomoni lopango oyo bomeka te eza mbongo na ngai te mbongo ya mwasi wana na bana batikali nde na ye kosomba lopango oyo bapesi nga nasomba lopango ya mwasi na bana na ngai alors mobali akoya na kati na Kinshasa alobi ke ayebisi bandeko ne asombi lopango est-ce que lobi soki mobali wana akufi lopango ezali ya ye peut-être bandeko mobali pe bayebi ke mwasi spécial somba oya ye yango pe mobali ayeko somba oya ye est-ce que mibali ya bakongolais balobaka vérité ayebisa bandeko na ye ke lupango oyo ezali ya famille na nga mwasi na nga mutabimisi mbongo na ngai tosomba lopango ubie mobali alobaka ke ezali lopango na ngai tala esika mbebe kotaka lisusu na kati na communauté na biso mibali ya bakongolais balobaka verité te lokote tonda biso na kati na monoko tala esika tozali alors sans plus tarder nga nafungoli mwa singa na ngai nalingi ba mama bobenga batata pe bobenga likambu oyo ya kozala ndumba ya yo moko mwasi babotisa ko bana ezali kosala soni na kati na communauté na biso mwasi azala mobali te me koma ko se retrouver na 4 bana mais c'est pratiquement impossible mwasi azali ndumba azali bula azali molaso azali mongando azali ezoka azali mpasuka azali nyatila azali soki nayebi te koma mbwa moto abotaka na mobali ayebi mobali wana te libata moto abotaka na mobali ayebi mobali wana te soso moto abotaka tala mobali ayebi ta msu mobali wana te me moto oyo nzambe asali oboti 4 bano kei koyebisa mindele mobali wana na yebi bango te yo tikali kaka ozwaka bambongo po ya kifamu sele ya tata nzambe yango ba femme congolaise bazali na dignité te bazali na respecté na mindele yo moni osali pozwa mbongo me baza komona ke no bozala na bino bandumba babotsaka bino na ata na libata akoki kobotisa oyebi mobali wana te comment se fait-il ke boyebaka kaka mibali te bozala kaka bafemme sel 4 bana 5 bana mpona kotonga nini voilà sujet na biso ya mokolo mwa lelo wana ezalaki développement na ngai nazali kocontinue lelo ezali sujet moko ezali presque sujet toloba ya social eza sujet oyo ezotala communauté na biso vraiment ezali bien makambo yo nyonso ndenge opaloli papa deswe nakopesa raison parce que na Grande-Bretagne surtout nga nakoloba makambo Allemagne te bon nayebi te ndenge na Allemagne ekoma nayebi te na France ndenge ekoma nayebi te na Suisse ndenge ekoma mais expérience na ngai ezali na ngambo ya Grande-Bretagne donc d'abord tobana nano
omoni Irlande na Grande-Bretagne bazaka lokola batavara ndenge moko donc bazala moi ba loi ezali ndenge moko mais ce que omoni bato yango ba remarquer que non na statistique basali donc na classement ya bato oyo balinga kosala te donc ba congolais bazali 3e donc baza 3e donc 85% ya ba congolais basala te 85 ya ba congolais ba vivre kaka na social alors makambo to le ba awa vraiment ezali vraiment très capital ezali makambo oyo vraiment ezo affecter ba vie na biso ba vie ya bana ba vie ya ba foyer na biso ozomona omoni makambo ya femme seule ozolo ba wana ezali na top na côté ya UK donc ya kosakana te ba femme seule na Irlande donc omona deux couples bayokani bakabwana ngai moko na vivango nga moko na mona kango nga moko na yoka nga moko na omona nde makambo ezotalama eza ya solo parce que omona mwasi na mobali baboti 3 bana omona bakaboli dossier otokabula dossier pona nini mwasi azwaka abendaka mobali pe abendaka na sima nango esuka kaka no mwasi tango amoni bilengi ya mbongo wana azomona pe ke no place azovanda pe azodébrouiller bien omona pe akomisi yango ya solo mobali tango akoya boye batie kale mobali tango akoya boye ngala moni bamasa ebele bakoli bakawana babi tosala erreur tokabula dossier mwasi azwaka femme seule mais sikoyo omoni mwasi akomokanga balar ti lelo esuki ke no tokabwani mpona nini mwasi amoni bilengi mwasi akomosomba ne bakar na ye akomosomba banini na mbongo ya bana mais soko otali mpe bana yango éducation yango ezobeba na kopesa nini moko omoni bascandale ezosalama trop na bafoyer oyo ya femme seule surtout ba oyo baotikala na nani mwasi oyo azotikala na bana ye moko omona dernièrement awa na Londres ezalaki na ndeko moko boye aye na ndeko moko boye ya mwasi ase retrouver azalaki na zemi mais zemi ezalaki ya nani ya mwana na ye na sensi nini kifemme seule kaka donc tango aza na ndaku wana omwa ta mosusu angatinda mwana ngana za likolo awa memenanga lipa omona mwana mati boye akuta mama alati pyjama ou bien alati eloko moko boye ou bien parti mo ezomonana siko mwana komocha mutu peut-être mama na ye alingaka ye ale sikoyo akomo kosala nini akomo kosala soki mama atindi eti omona acheye biloko ya makasi mama ta akomela bopongi ale abeti abeti soka memile mwa eloko boye acheli mwana abeti o memelanga mai acheli boye mwa mama ale abeti siko mama aye ko se retrouver que non akomo okende pa ya pasteur a expliquer pasteur oh non pasteur ngai na mona ka lokola so ngai za mobali te tokabana na mobali ngai za na vana nga moko na bana mais nazo tango nyoso soki na lali so na lamuki na mona lokola na lai na mobali omona vraiment que non nazo mona ba mai ba nini donc non comprendre te ah non il faut délivrance ça ba mari de nuit ba biloni mwana allez oh délivrance oh soki nini oh prière bani sikoyo tango ayoko se retrouver akomi na zemi sikoyo et pesi panique ayebi mobali te ayebi nini te abi mais comment la rose que se retrouver na zemi ake na place ba salaka ba examen mondele comme azara mutu moko abulaka to abi ke no bon il faut to benda na mwana na yo moi ADN pour to tala soki vraiment parce que bozakara yo na mwana na ndaku bon to tala nan peut-être il y a quelque chose qui s'est passé baki ba bendi bo ba bi ke non non et ça 99% ezali zena mwana na yo maman a craqué ake papa so passé nga se retrouver na zemi oke mwana na ngati eza zema mwana o isa ndeni o babengisi mwana bi non nga na chela mama na ngam ni ba roche na kati ya rosi koyo na sala ne opo na nini opo ya zara toujours o mota musu atiki mu Congo pelele tamususu boye tamususu o mona asansi nga kanisa kalinganga donc éducation ya mwana foyer et bébé moyen ngo la pezemi ezate donc mwana wana akobenga mwana ya mama na ye papa ou bien obenge nani donc epesi mobulu eza nini ki femme seule misusu eza awa mwasi mususu azokeni na nini
na foyer. Oh non, ngai naza femme seule. Mundele animi ke naza femme seule. Oza femme seule animi. Ba ko movanda ba opesa bala azo benda azo tonga na kini azo sama munene ezalaka para boda. Omona après une année azui sous-aime. Oh, ba futi. Après une année ba seizième. Mais sikoyo munene sikoyo awa akomi wana esalami na ngambo ya na Irlande. Munene sikoyo akomprendre. Mais comment ba noir oyo ya ba femme seule nyoso ba se retrouvera toujours bazo continuer kobota. Sikoyo ba s'appelle ni balité. Mais ba botaka ndenge nini. Ozomona sikoyo comment on lekela munde abi non oyo ba commencer na les ali font de commerce. Ba ko découvrir sikoyo ekomi soki ozuizemi mwana abotami avant baba na ofuta mwana wana il faut papa aya ko signer avant ba pesa mwana nani ba berango gebutsu nini nini certificat ya nini ya naissance il faut mukolo zemi aya oyo abotisio aya achalinzaka ni place bakangeli banoir sikoyo banoir ebele bafrene kobota o baza ba femme seule parce que comme soki ozwizemi tango bakobengisa oke nombo ozwizemi bon avant mwana wana baba na kofuta ye avant yo o continuer boye il faut muto achaki ozemi aya ko témoigner que non eza mwana na ye tango muto wana koya o signer bo ba biseka bo yo nde oza papa ya mwana wana luka musala débrouiller pour nani bakati pe makambo na nyos donc basali bango nde wana donc moni na ngamo Irlande makambo na diminuer bato ba obota isute et comme sikoyo a garder ka soka zaki na 3 bana a garder kaka parce que soko boti lisusu ezo o risquer sikoyo makambo na nyos tout ekatana omoni makambo oyo ya ba femme c'est papa ba éducation abana sope la plupart abana to mona o ba okisa ba pantalon o ba la taille basse ba bazola ta soki nene mais ça bana ba femme c'est la plupart parce que biso ba congolais totalaka présent kaka totalaka futur te parce que futur abana ezali na maboko na biso parce que yo omoni bilengi lelo que non o séparer na mbali na yo parce que o mona mbongo mais dans 15 ans oyebi lelo ko yela yo oyebite hein bon to bossa na rappeler que non pour munde na planifier nyonso munde ayebi que non lelo pe lobi o kotama la peine en voiture pour batuti okufia o kosala pe kamoboko molikama eso mais siko bana na basuka wapi ozomona soki mobali par exemple ya déplacer à kenembo kamususu siko azo charge wana et oza ndeni ozomona futur ya bana eza préparé eza ali mal préparé la plupart la femme de bana la femme c'est au moins baza impoli ba pesa batula mbote na nzela te ba nini donc parce que maman azana tenté maman ba kopa zo raisonner makambo akini anya ke ndikishasa il faut ça atika bana na epa ya mutu anya ke ndefeti il faut atika bato epa ya mutu dernièrement na mutu moko mwana ya 6 ans akufaki pona nini femme seule oboti na mwana sikoyo koko mfeti moko babengisaki bango ezaki ke no il fallait akende kaka allez akamati mwana ya muke ya 6 ans atika na ba ya na yo o ya ba 9 ans 10 ans et 11 ans mais mwana alala ipasa alala ki koko baluka zo baluka boye OK nini ami finiki nini yo drama be et puis tant mi finisi drama be sikoyo ko bundana so bunda longola dra ay ko kweya akwei na nini na mabele tant akwei na mabele sikoyo na bilamba oyo ya atika ki likola mbeto ekweli mwana efiniki mwana étouffement mwana akufi vert aya na tongo tanga yaka ba 6 heures fete esili bwa akoma boye mwana si akufaki mbila kwe likamunini oh non na bwana zaki na fete allez mama akweli kama ozomona nyuso wala tout ezali ba conséquences et ça ba conséquences ya ki femme seule mais bité sur culture wana biso tozu yango wapi misusu pe ezate ke no moi sina mbali bayokani misusu ezali ke no ba bengisi yo mwasi oye tango mwasi akomi koyeba ba vérité sociale kokota ba bureau banini akomi akutana na ba femme libre ba femme libre bisabi omoninga na lataka tala ba bijou bona boy osara nina bi mbongo abana kaka omona mwasi na première année azolinga malamu deuxième bokomi na mwana moko deuxième troisième tant bokoma na quatrième va changer face bolingo nyonso apesi na bana yo azokipe o lisute oh non boy soko lingite kanga biloko na yo so ngi boy kende
donc akomo ko sala yo makasi po okima au moins pe ba misusu ko boza faible au moins na mobali akimi atiki mwasi akela sociale wo mobali akimi ngai bona atiki ngala bana allez akomo benda mukua yepe akomi ko asomi bambi asomi ba sepso asomi ba bijou asomi kare asika yona allez akomo régner mais esali mabe makambo oyo tozo yoka ya ba congolais vraiment ezali makambo asoni ya makambo asoni parce que toza to battre record to baki record na UK na en Irlande to battre record ya ko benda ndele mbongo na ndenge ya illégalement to beti record donc kokosa mutsusu ezali kutu papa desfe moko kutu bachaki na journal nini ye ake na social alobi ke non ngai ne nazaboye nazali disable ezali nge o yazali behinda ta balobango na balma donc azali mutu moko akoko sala misala te parce que lokolo eza muke mususu eza boye bona allez mundele koma animela moto animelie akomi ko futa mbongo ya ba azozwa mbongo social et puis bazo vacciner mbongo ya nini ya nini ke no azali baberone invalide ou bien quelque chose comme ça là dans le français tu vois mais sikoyo je me reboye mundele pa jona pe abana vivre na milieu ba congolais azo régner makasi azo régner na mbongo wana ba ofutaye azo régner donc ye gangue la sala raté mais l'art mo pamba donc ko changer ba car ba ni uniforme ba blo wana bon je me reboye soki eloni ne zwaki e a commis entraîneur ya judo azola kisabana judo bana ba congolo na formé dojo ya bana ba judo pour papa bana ba kende kula batu ba komisi ozo ko memi mwana na yo kuna ya ola kisabana judo bani oh sikoyo mundele comme ba journaliste ba tona ebele ba bike na mutu mo ka sala reportage ya quartier papa aye wana pa akangi ba photo abia nino o dojo haya sikaro batu ba sala ba entraînement bona bobo bakangi ba photo ba tchena journal ye amoni ke non na danser ba tchenga na journal ye croyant que non journal wana ezaka ba congolais ba otanga OK ça journal ya ba anglais allez et ko tomber pe ndenge ba journal ezaka pe ba pesa ron na porte à porte au moins ekweli na kati ekweli mutu azaka dossier na dossier na social azotanga journal bo ako na page ya divers boye amoni mais mutu azaka disobo ni akomi entraîneur sikoyo mundela na abike non il faut que visiter ake vivre yemo ko soki za solo akeboye amoni na fenêtre ndenge azotoka azokweya na basha ko sakana te azokweya azobeta bakilibiti pum alolakisa bana ya entraîneur vraiment ba paquet vimbi bani disabeta allez mundela bani osala banquette akela quartier na ye atuni boyebi mutu boye asani non azaka sportif aza bien bona boye tala lelo kona tala voiture ne bata la voiture donc asomba iso compresseur yasika mundela azongi boye aye ko beta machine ya mbongo depuis babani ko fute mbongo wana et ko pesa so ba combien be pesa mbongo ebele en pound et pesa ke ebele en livre mundela zu vertige bala moko allez bapesi makambo na justice pourquoi ba mutu ali makima zomon donc ça makambo biso ba congolais l'argent facile ya ko benda batu mais au lieu to landa voie normale ndenge zalaka bien sûr que non ba problème ezali au cause de la femme seule ce qui bolingo ekatale mais il a profité pour yo orenyaka et puis au moment appelle mutu ake na Kinshasa kuna azobima patron mais awa makambo azosala eza ndeni yango moni non si j'ai eu memili boye ça c'est que moi il faut te la vérité vraiment il faut te la vérité que vraiment makambo o bato ba osala ezo bebisa éducation ya bana parce que souci ya bana ezalité bana o ba ka femme seule on va femme seule mususu moi pour donc abimisi ka bituma ndako bo pour mo bala kima tambi la roya ba yoka moi sale ba bwaki nani mobile bilamba ba pesi 100 mètres ya tikali na bana bona bana isala ngambu na bota bango mais ba série kaka awa na Londres balobaki ke non bali basala méthode moko boye ke non
mbongo ya bana babana kofuta yango lisusu boyete l'État a ingi abanda ko bomba mbongo wana soki akokisi 18 ans bapesi ye mbongo na ye po asala ba permis na ye atangela yango classe bakongole balaukaki oyo tokosuka ndenge nini tozwaki bamongejo yebi bandako oyo bazwaka ya osomi ndako siko ofutaka ndamu donc bakongole bazwa bandako ya lolengo wana siko bazofuta yango na mbongo oyo bafutaka ya bana donc awonga na soma ndako siko koma yebi mbongo ya bana wana ekatanaka te ale azwi ndako ya nyongo azofuta po bapresi ke non ye asoma ndako mwa siko azofutela mortgage na mbongo wana ya bana sikoyo tango bali kobisa nini wana nungunungu ebimi boye bato oyo nyonso bapesa ba 100 mètres bazwa ba coup de fil Antoine ndenge nini yo ya otala bana boye te bueno depuis okenda bi poyoki parlement bazo discuter makambo ya mbongo nde sikoyo obengi ngai nakomi elenge donc bolingo ingezonga il faut betaka pe tour bon congolais vraiment ndenge tozofifia awa na Afrique na Europe ezali bien te za makambo ya soni ba mama tolembisa ba papa tolembisa parce que ezo pesa elengité na ba famille ezo beba bana bazokoma ba délinquant bana bazokoma ba kuluna bana bazoboma ba otchala ba merci ndeko na ngai baron kota na likambo na banzi likambo yo o tozali koloba keno éducation ya bana baby likolo ya ba femme seule basi balingi ezali basi te mobali yokane na mwasi mobali ozali na maboko mwasi azali na maboko ana poto tomona ka basi mindele bakenda kosala mais pourquoi ya biso bakoki kosala te tomona ka mibali bakenda kosala pourquoi ya biso bali kosala te mais balingi koyokana nde mwasi azala na ndako na ye mobali azala libanda po baganye mbongo mais siko tomoni baganye mbongo natalisi bino likambo oyo lopango tata atika ekotisi mobulu na bandeko nyonso to ba oyo baza na poto ba oyo bazali na kati na Kinshasa lopango papa atika yo atozali na poto bongisi yango oche clôture munene oche toilette otongi ndaku mais père na mère bakufi bandeko ba décider ba vie na yo balobi ke lopango faut tekama pe bateki lopango wana na kanai yo zali wana poto bakaboli mbongo parce que za lopango ya papa est-ce que lopango ya papa lelo soki totali bato ebele bazaki ba père na baba soma mapango bakufa mais mapango wana tekama est-ce que lopango ya papa ko kotikala lokola monument ekotikala monument na ndenge nini soki père aboti bana ebele bana wana nyonso tu bazana ba bisika ya kofanda te esika il faut bafanda kaka lopango ya papa alors soki oyo mwasi bakofanda ndenge nini ezali malamu ya koteka yango ou bien kotika yango koma monument eke bato ba souffrir mais lopango ezala na yango ndeko baro mekana ko répondre poto kende epa ya ndeko na biso sita koko vraiment za ba thème ye ayeba vraiment ko palola na ba anglais tout baro na pesio maloba. Oui, merci. Moi, on va répondre boy parce que au moins la cas bon, moi-même je suis dans le cas. Vous comprenez? Mais ce que le problème est andé. Au moins ndako oyo balobi ndako ya famille. D'abord eza ndako ya famille ya papa na mama na yo. Ndenge babota bino bana. Vous comprenez? Donc boza groupe. Yo tango yo na poto papa desfait. Yo pe oza na mwasi, oza pe na bana. Parce que je vois le mal yo obimisa mbongo oyo okoko ko préparer avenir ya bana na yo na mama Solange yo otindi yango kuna po babongisa ndaku oyo kutu eza ya bino ozo comprendre mais sikoyo soki siko parents bazali susute donc bolamu nyonso yo sali wana ya kobongisa lupango nyonso tu ekozala a zéro mutu moko ako reconnaître yango azate bango bakotala siko les présents yo olobaka non na bongisaki ndako wana parce que ngala bongisaki tosala bo non bakondimela yo te donc yo okozala obligé olanda makambo famille ekokanga parce que kobongisa lupango tala moni na opeso exemple moko eza mutu moko ka bamongo ka netolo baka ya séparation des familles nani bokomi femme seule po bokangisa bamongo po botonga na Afrique au lieu
bokangisa mbongo wana préparer à venir à bana bino mais bino bozosala na intérêt na bino nana. Bon, ok, soki ozotonga na Afrique wana, est-ce que ozotongela bana na bana na poto ou bien ozotongela famille na yo élargie oyo baza na Afrique. Po bango baomona ndenge ozotonga ti. Mais jour likama ekozwama. Est-ce que bakotikela bana yo baya kuna ba imposer baloba ke non sala boy, non et ça impossible. Et ça vraiment tâche difficile. Ya ngolo le ba nani garçon moko ba ke na kuna tango akomi kuna a tonginda ko na mbongo kaka ya okangisa oyo ya ba social na ba femme sele bani bali ba atonginda ko kama asali erreur a che papa naye. C'est autant a che papa naye wana ali yesu kwa biko nakene siko kini nakene ko bongisa siko ndako wana bien akebwe ayebisi papa bobima ngai na ina bongisa ndako oyo papa na yebisa yebi nini olobi nini ona bima abi ono ngala za papa na yo noko na ya za awa mais kokoma biso to bima siko to vana na balabala to vana bi ono ben papa mais mungu ndako eza ya ngai mais ngala na ina bongisa ngo bima ngala bongisa bi abi to ko bimate soko za mwana mobali soko za mobali yo ça nyoso tout local même justice et ko bimisa biso a Joana abanga azonga tanga azongi awa vraiment bon aumela kite alekaki alekisie zomba ya ikaka oh non soki lokole fimba ke ba mimi mba na poto azonga na poto bo tanga komi apo akati moto zomona OK perte comme ozaki pe na Yesu te OK perte donc ndako ya famille papa ezala raté okoko bongisa ngote parce que kawana bon biso par exemple biso tozana na oya biso pe eza ya bana biso nyoso tozana totala rango mais jamais ngana zwa idée que non na bimisa l'art na ngai na kino ko bongisa ngo ou bien na bakisa couleur ou bien bacha non soko bochaki locataire monga locataire wana nde boyo kan siko non e bongisa ndako soki locataire azate boche batu ba vandi wana ba onde faut ba bongisa mais jour bon décision que non botekango bokaboni bon parce que eza eloko bato belé jamais ekotika la monument jamais ekotika la héritage nini non héritage jamais il faut bokabola parce que ekosimba raté papa despe ekosimba te donc il faut bokabola ngo faut bokabola okobebisa la note lelo orozala ke no ba peso non to modifier ngo to sala bo mais fin d'affaire okosala perte au leli au tipe ba non na passé vaut mieux balar na yo oyo sana ngo yo préparer à venir ya famille na yo oyo sali sikoyo parce que tant yo kozali souté ba na yo ba profiter na oya yo parce que on a bino bo profiter ngo sikoyo na ya ndenge ba bota ki bino surtout bo sali na droit ndenge moko so boteki bo kabula ndenge moko donc muto akobongisa na ngo oya a reporter garant que non babongisa à moins que peut-être sur vos famille ko boyo kana bien sur vos 5 vos 6 vos 7 vos seules cotisations pour les dépenses de vie ça combien ça y a 1000 €. Vous avez que non divisé par 6 vous divisez par 6 vous t'as contribué voilà vous savez misala voilà vous que les juste mais et ça vraiment conseillé et ça bien té yo mbongo na yo o ya nini o que no bongisa ndako ba parents o ko soit gain té et ça lui perte sur perte donc yo il faut préparer o ya yo otala bana na yo ceux qui m'appellent sur Maloba lobé mais ceux qui m'appellent sur Maloba té kolobate na tikeli yo loba awa na kataka batu te mais 3 minutes no soke koki nde na zui Maloba merci. Le Congo n'est pas un pays indépendant, c'est un pays dépendant du Rwanda et de la communauté internationale. Le Congo n'est pas même un État, ni une république. Le Congo, c'est un endroit où il faut aller piller, voler, massacrer, arrêter arbitrairement et violer. Papa Dieu, la nzamba pambo na émission na yo papa mais bandeko il faut moment na ndenge bazotaka na mbongo ya Congo ndenge bazosembela no bandako na kati ya bamboko biso te tovandi mpona nini boza bazwa baboye mpona nini tokokontinue na bozwa baboye tikeli yo loba awa na kataka bato te toyebake mboka wana eza l'occupation soki bilaka ebongizima bilaka justice na mboka na ezali yobomi kotisaka na tikeli yo loba awa na kataka bato te mokelekete wana wande baosangana na biso toza incapable ya kosangana botikala yole lorabo biso bakongole vraiment basala biso ndenge nini en tout cas wana comprendre likambo te niti butu esalaka te niti koloka na comprendra te toza ndenge